Kiembote Koana ni Congo. Boa tarde a todo o povo angolano de Cabinda Kunene. Boa tarde. Kiembote Okanda dia ukude ne Congo tuka muna Nzaya Mvimba. Kiembote kieno o nosso canal no YouTube é chamado Ana ne Congo. Canal na biso no YouTube ezali Ana ne Congo. Soki bokoti na YouTube boko mama momi komisa bota na droite na bino bokomona cloche eza wana sike komi inscription bo s'inscrit na canal na biso kombo nango Ana ne Congo. Cloche eza na droite bo cliquer yango comme ça chaque fois programme pe okota bokomona yango na YouTube. Bofinga kateme tokosenga soki likambo tolobeli ezali histoire moko munene oyebaki te tia ba j'aime topesa opinion na yo. Soki likambo tolobeli oyebaki yango sala commentaire na yo. Soki omoni pe olingi kobakisa na oyo nga nauti koloba peut-être nalobaki te oyo oyebi okoki kobakisa. Bandeko bozelaka te nasala programme oyo esengi ya kofinga po bino bosepela nango. Oyo tozosala po tofinga te, mais oyo ezali tosala po topesa na makanisi, tosala échange ya baopinion. Donc ngai nazali po nalobela passé ya bana Royaume Congo, nalobela ba histoire vraie ya bana le Congo, to raconter ezalaki caché comme pe toyaka na ba information moko importante oyo efale tokomisa epai ya bana mboka. Mukonono kanda jene Congo nalumona po toyo ne Congo baikidi diambukezi diao diktele kanda apangizama lukisonikisa namona po maipopanga kiesi likubanganga Enzo Lubonda Leonardo okambe kanda akisonikisa Pangyama Kingi Vako eunu uzule matu Adam Kweno eunu uzule matu tumalanda maibobela Manu George Sandi Maître Djibril Manu Masivi Ngombo Masivi Olanda maibobele umu Manu Zakaria Mayala Dioku Pilula mono kamantambo ngene nange mono bakamantu bogo basuki digi unu lumbu kina basuka Kopangyama Domingo Juvetokele Kopangyama Antonio Loretta yandi Musimbanza Congo gena province de Zaire yo Pangyama kokitsasa geni nanga kasi yandi kakondako futi mona pombuta tumeni siki me unu kapira kanako po kabani Kiembote Kopangyani mori ma Pangyama Antonio Loretta di matondo Kiembote kokanda dia ugulu kuna kitsasa di matondo bandeko
makambo na kolobela lelo nalingi bolandanga malamu. Nalingi te ezala kofinga, nalingi te ezala makanisi ya mabe ndenge bozala nango. Mais na mokili oyo tozali, il faut pe autocritique ezalaka. Alors likambo na kolobela lelo nalingi kaka na attirer attention ya bino bandeko na ngai. Bolanda mwa muke oyo nga na kolobela lelo. Oyo na kolobela ezali te ke toswana. Ezali te ke tokende na ba rivalité moko oyo zanga mutu na makolo. Nalingi tokende na ba rivalité moko te oyo ekosenga selo ba compréhension na bino ndenge bo comprendre makambo te. Okomona mbala moko bimi badi kofinga. Yo! Tala boye! Ay, Kingandi! Wana ngai nalingi yango te. Mais ya lelo eza kaka po faire réfléchir batu. Tango na koloba yango nalingi moto na moto a comprendre nini oyo nga na lakisi et nini oyo nga na lobi. Vraiment na kosenga bino kofinga ezala te s'il vous plaît. Parce que oyo na kolobela eza likambo moko eza important parce que na kolobela yango na ndenge ya ba mikolo. Mais na koloba likambo ya tina oyo mingi ba neglijaka yango na kolobela. Bolimbisa ngai. Bondeko bandeko na ngai. Bona na mwa video oyo mwandamu na cheli bino. Parce que tangu autaka Kisasa, autaka Mbandaka, ayaka France, asengaka demain dazi ndenge biso ba Congolais tolobaka kobwaka ngunda. Oh! Abwaka kangunda asengaka demande d'Asie en tant que membre ya IDPS azalaki menacé na autorité ou bazalaki na pouvoir en place. Mais aujourd'hui, comme il a commis plusieurs délits, donc va retirer statut, j'ai pas réfugié, va yébisier, il faut ma zone ça y est, la RDC, parce que IDPS aujourd'hui ils sont au pouvoir. En plus, na profession na yé, azalaki péché, balobi, bakozong ça y est, là où il est né, Nambandaka. Deuxième chose, c'est de mon collègue, l'artiste, musicien, Boketu Wayambo. Il vient d'être condamné à 5 ans d'emprisonnement fermé. 5 ans d'emprisonnement fermé pour l'association des malfaités. Andeko na ngai bomoni kaka oyo na tie ya ndambo kaka ezali kaka po tosala ba échange bandeko na ngai ya opinion kaka tozo solola. Je pense que boko comprendre oyo bandeko na ngai nazomeka kaka po lelo na ye na mode ya colère bolanda pe oyo likambo oyo ya bozoberi oyo eza koleka na kati ya ba réseaux sociaux concernant Boketu premier ou Boketu Boyambo. Alors Boketu aza muto ba erreur ebele nga na ye kaka pona corriger na yebisa bino ke l'erreur c'est lui-même qui a fait l'erreur to asala ka berreur wana kaka à tout moment. Donc idéologie ya kufinga yo finga ka batu boye bakango bien na kati ya loi outrage eza infraction, injure, insulte eza infraction. Nga nazoluba awa na fingi mutu te. Alors na yebi droit na yebi te nani oya oya ko porter ngai plainte. Alors Boketu aza ko subir conséquences ya makambo oyo ya salaki to asalaka. Ya mona ki ke idéologie eza yango wana ya kofinga ka batu et voilà, il voulait pas respecter. Bon, nazongi moi sima po mona ba mai na beti yango nazo ya kolobela bino wana prêtre
Zoro Mabiala vient na bino ya Boga. Alors bandeko tozo senga sikoyo na cadre wana bino bolobaka soutenons-nous entre nous les Congolais non. Là maintenant je demande votre soutien maintenant. To soutenir Bokechu. Mutu na mutu ape sa pe contribution na ye pour aza Congolais. Yaza lokola Martin Fayulu te azanga. Cheli bino ba bloko yo bola na malamu. Bokechu to monango. Bola na malamu. Lokola monastère ou bien lokola couvent. To mona kango kuna na mbandaka epai na bango. To c'est un Congolais. Tant au recensement ekoya to ko recenser comme Congolais. Mais ba Martin Fayulu ba ko recenser bango na Sénégal. Pour aza originaire ya Sénégal. Mutu ya Dakar kuna ou bien malien. Donc kuna pe bango moko ba Sénégalais ba kotaka ye doute. Voilà, ngana yende pona pe sabino idée to contribuer quelque chose pour na Bokechu. Mutu na mutazo a part na ye to la kisa poki combattant elingi koloba ke mutu nyonso abundaka na kwen na ye pour na pays. Nga pe naza combattant. Mais naza ko combattre Fachite. Fachi aza pour na pays. Tango équipe nationale ebetaka Léopard. Puis surtout tokendaka côté mo to soutenir équipe. Là maintenant nous avons qu'un seul président. Obino moko bosenga kike batindi la bino atambwa ata makaku na place ke ba débarrasser l'ancien président. Siko tozui mwana mboka waza ye penza 100% boyebi pa na bango alobaka lingala boyebi. Mais lelo oyo bolakisi ki motema mabe lokola ya bakimbangiste. Mitema mabe lokola ba joueur ya Imana. Mitema mabe lokola Fayulu. FC motema mabe. Wana équipe ya Fayulu na bakimbangiste parce que bayoka na kati. Vous parlez pour même cause. Cause boza kolobela tango mususu ya kokumisa Simo Kimbangu. Mais bino moko boza lokola ba makasu bolingwa makasu na kati ekangama boye nzoka esala sala ba trace ya Bokabwane. Lokola ba Imanie. Bokabwana ba mususu bakoma bato ya mukuna bato ya renaissance soki ya renaissance. Non? Wana eza union te to unité te. Alors yango na lobi nga nazwi charge na kozwa Gigi ya Soba mwasi ya Bokechu comme ça nga na aider pour aza pe na besoin muto arozaka ye nga nazwi charge wana nga na bando de Belgique ye pa banda ko ya awa bolandaga tutaka ye biloko pour mon absence ya Bokechu te. Alors bino bandeko na cheli bino kaka ba extrait wana mibale to solo la mwa muke bandeko na ngai nalingi na cheli bino yango po bino na bino bosala bino moko bosala ba analyse ngai na finga kana nga batu te na pesa ka ba penser na ngai bandeko na Kikongo biso to lobaka ezowa kakondi bakanda elaupe na wanduka yandi kuloziko kasi biso labo ezowa mbote okala ezowa kuna kanda kasi nakala ekata umbondi kena mfunuko na bandeli susu ezowa nakala yandi mukanda diembote kasi nakala ekata nakala yandi kumukanda umbondi kena mfunuko dilo moko boyoki ba propos ya Didier Nzongu ndenge uti oloba bolandi pe ya Zoro Mabiala ndenge alobi ngana topesaka ba opinion na ngai nazolobela nayebi ke bizaleli ya bato mosusu ezalaka soki bapesi baopinion bato soki akomprendre yango na ndenge na ye lolo akomprendre na bango te omona bandi kofinga omona bandi kobeta nga naza na nga kombata te nga naza angolais naza mwana muzombo na bundelaka mingi angola na biso na peuple na biso epuis tolingi progrès ya vie na biso ya vie ya peuple angolais échange kwa yango susi na biso nayekolaki ngai ntango nazokola babi Kalunga yolela muthetu bandeko Kalunga yolela muthetu King Vako ndeko na ngai Adankweno Manu Constant Lukombo
nzevo mulanda uni nanga bandeko ebale kalunga soko oke kuna kokota na kati te zwa libanga zala na ngambu sokola zonga na ndako kuna na kati ya ebale ezala kaka lisolo ya ebale soko okoti kuna na kati sango na yo ebale kotala yango akopesa yo eyano po kuna na kati ezali makambo na yo te bandeko na shaki libota liboma zala na ye moyibi pe zala na ye kobwaka ye te zoba pe zala na ye mais soko ozali na kata donc kata aleki zoba donc kata aleki moyibi aleki mutu liboma donc kata soko ozali na libota boma ye bozala na ye te parce que tina ndenge kozala te bandeko ekolo na yo kowanga na yango te ezali lokola ebale yo kei na ebale kuna na kati masolo ebale yo olingi okota kuna na kati otenga na binage nage yango olingi okende kuna na kati ebale esika masuwa elekaka masuwa kutu ebale aza koningisa ye parce que moye masuwa ekende fite sumi parce que ebale kuna kati lisolo na ye yo olingi okoma kuna bandeko makambo soki ezali ya yo te ndeko bongisa liboma na yo ndeko soki okei epai yo merite te oye na mbongo bakondima yo mpona bomengo oyo oye na yango soki kaka mbongo wana esili okomi kosenga bango bakobenga biso ngino me yo oza moto libota na biso te oyelaki nini ndenge toyebi yo te bakobenga na yo bandeko nakoyebisa bino lisolo ya mutu moko toyebaki na Congo ayebanaki mingi azobeta na Zaiko kombo na ye Mbuta Mashakado bandeko na ngai Mbuta Mashakado azalaki angolais babisa te azalaki mwana ya nzola ntima azalaki mwana soki ya nani batu bazalaki koloba mais azalaki angolais tango Mbuta Mashakado ekokufa libota na ye ebimi bandeko okoki kokosa liboma na yo ndenge yo olingi okoki koloba ke no ngai nalia nazaka lion mais soki bataliki ozaka tigre te otenga nazaka lion mais entre temps oza no tigre bato batalaka yo bazomona yo koza tigre mais yo bakangaka naza lion nzoka ne lion bato bakimaka ye mokolo oyo yo kokufa batigre nyonso tu bakoya kolela yo parce que ozali ndenge moko na bango ntango bakotuna bato me ebemeni baningo te tigre moto akufi ozoma te batigre bazokende panyama lena baiga buni maladi malau kansi ozokende kokota na mai eza na mozindo oyo etali yo te ndeko na ngai Bokechu azali congolais Bokechu aza kowela mboka na ye botala te bozoba na ye botala te kofinga na ye me botala oyo ye azosala mpona mboka yango wana lelo boza na bakombatant na Congo namonaki premier ministre moko ya Angleterre awa nazobosa na kombo na ye babambaki eliki donc mutu atelemi na ye pene na ye wana azoloba John Prescott kombo na ye babambaki eliki donc mutu atelemi alonga kuna ata babambi eliki bo pa ye kutu asiliki abeti likofi na mutu wana bapolisi baiko intervenir mutu wana bakanga ye te
ezalaki droit na ye ya kobama premier ministre Maki, premier ministre asiliki pa beti likofi. Mais après ça, ole mutu wana bimaya kosenga pardon, vice premier ministre John Prescott aki na télévision asengi pardon balimbisa ye parce que ezalaki démocratie, mutu wana azalaki na droit niko zala contre ba pensée na ye. Donc ye akobita mutu wana likofi te. Mutu wana bakanga ye te, abima pe na télévision te asenga peuple pardon te, wana ezalaki droit na ye, azalaki contre. Abambaki ye te machette po ye azoka, mais abambaki ye liki pour l'extra me contentement na ye. Donc soki mutu azo finga eza nango ndenge moko na liki. Bokolinga bobomisa ye mokolo oyo ya kosima banduki ya kosala mabe koleka. Mais soki eza nango liki ya bambi yo ezali ndenge moko na kofinga. Makwa ya Viokele ndeko mokolo tigre akufaki ba tigre bayaki mingi ekolo ya motu bayebaka yango mokolo oye akufaka. Mokolo moto akokufa pangia makingi vako mulanda winanga ndeko na ngai kia msito mulanda winanga mingi ekolo ya motu bayebaka yango mokolo ya liwana ye. Po mokolo oya lalaka libota na ye na ekolo na ye bakoya kolela ye baya kokunda ye ata okoseli liboma na yo. Namonaki na ebembi ya Simaro Masia tata mwasi na ye ayaki azalaki muzombo leki ya tata ya Simaro Masia ayaki. Mais bayebaki Simaro Masia lokola mutandu mutu madimba. Mais en normal soka kola kikuna ezali normal. Mais kokola kuna ekomisi yo mwana ya mboka wana te. Mbuta mashakado azaiko mokolo kufaki libota ya nzola ntima na tata oya botaki lokolo bazaki ba San Salvador. Donc ba San Salvador bazaki ba Angolais. Bango batu bayaki kokunda ye. Ndeko na ngai poto oyo ezo bongola bato ebele okomona mutu mosusu na Afrique azalaki ne kosokola ba voiture akoka pe tike ya poto te, mais poko ka tike ya poto akena mboka mosusu ya bato oyo ye azalaki kofinga bato pamba bazombo moko boye. Bazombo wana basalisi ye azwi tike aye poto. Yo oye poto okomi mwa propre, okomi kopakula pe oteli pe kobimaka teke malaire ya moninga eza lesengo na yo po eza pene na yo ekozwa yo okoyeba te. Yango balobaka yo ndeke libanga lizwi chaku koseke te. Ozali bino nisu bandeke oyo kaka libanga paf so ezio okokweya. Bandeko batu mingi balobaka me bazombo basalisi bango. Okomona ye aye na Angola akute na mwasi ya San Salvador afutili tike aye poto. Se contempler na vie na yo na mwasi na yo bon se libota na yo kobimaka te ke lobaka babuzoba. Bato mususu bazali bakata. Ba mérité kozana mokilité pona babuzoba oyo bango balobaka. Bazali bato ya koboma bango kolongola bango na mokili. Parce que bako servir na rien. Mais soki mutu azali zoba kalenda longoka. E kuma ezowa nkwanga nkunlonganga e muivi na bani ke longi akoki kotika ki moyibi. Bobosa nate changu yandi mwangi sange kanda enjona natange changu zembi ya songi mona yende akabola kabatu
apanzi bato bamwangani. Me moto oyo aliaka mutu wazali ndoki na makanisi na kasiki so na le mutu wana libota ne ko panzana nzo ne ko panzana nango te. Parce que mutu akokufa bakuti bakozala na mawa bakozala ensemble bakunda mutu wana. Me moto oyo yaka basanga mabe ya lokuta ya songi yende mutu akabolaka bato. J'espère que oyo na lobby mutu oyo aza na ye zoba soki babomi ye iko panza bato bato ya saba iko kunda ye me akufi na nyango te parce que azaki kostala azaki kutu zoba ki tina te bon likambo te babwaki bandeko na ngai bikolo na biso towanga na yango te. Chaque ekolo eza na valeur na yango. Na koyebisa bino Luambo Makiadi azalaki fier na libota ya bangole o azalaki na bango. Pona nini le grand Franco Luambo Makiadi moto ayekisaki ye kobeta guitare azalaki angolais. Kombo na ye Luampasi Eduardo azalaki kovanda na ngiringoto na ngiringiri na kwe ya Lokelenge na Shaba na croisement ya Lokelenge na Shaba numéro 72. Tata wana azaki ya Musan Salvador Luampasi Eduardo yende moto alakisaki Franco Luambo Makiadi kobeta guitare oyo Franco akomaki mutu munene. Bato ebele na Congo bazalaki bangolais. Tozalaki na tata moko kombo na ye Nimi Santos, Nimi Santos. Vrai kombo na ye amboka ezalaki Nimi Tsansi Santos Kameza. Azalaki angolais, San Salvador. Tozalaki na ba vie Changlai bangunza bazalaki bangolais. Toki na ba président Kuba oyo basala Himalaya, Ruwenzori. Bazalaki bangolais. Toki na vie Lungwana par exemple. Obino boyebi. Azo sala akomi na mbongo. Bana bakeko tanga, bana zubi ba Congolais. Mais a changé na yete. Kakande vie Kilu par exemple. Vie Kilu alingaki akoma ministre des Relations extérieures. Mais vie wana a changé ki nationalité na ye. Akoma ki Congolais. Mais tango balima nommé ye ministre des Relations extérieures, baboyo habité ye aza angolais. Mais a changé ki nationalité na ye akoma ki ni Congolais pour ba faire na ye po aza moya ko contribuer. Kasi ekolo ya mutu ezali na maloba te na ba papier te. Ezali na motema ya mutu kati ya mutu. Yango wana soki ba pesi yo nationalité makambo na pe kozala limité. Tant Kabila le père ya moniki no Kilu akomisa ye ministre des extérieurs babité akomate azali muzombo. Comme ça que soute pardon ba tout le ba DV Mwanda bazali bangolais. Tozali na bana mususu pokoya kofinga te. Tozali na bana mususu baboti ye tata abandonné ye pour nini ate ye mama na ye aza muzombo. Mayanga maku so moniki no kombo mumeza na Kikongo c'est parce que tata aboti azali mungala mama kumaki zemi azali angolaise. Mwana akoli na mama na ye. Makambo wana esalabi mingi na Congo okolinga mutu taka komika na zemi ekomiko te ye aza muzombo. Il faut ko abandonner kusukisa. Père tezo pasi zoke na libota bakozwaye bon. Tozalaki na kulutu moko kombo na ye Eduardo Kiakumbuta. Azalaki président ya association ya karaté ya Congo. Azalaki muzombo. Batu bayebaki te. Tozalaki na maître ya Kimi na Barumbu.
oyo akimisaka chiwa na tango wana maître Hakim azalaki muzombo oyo bato bayebi te. Tozali na bato ebele bazali bangolais, mais Tubilando par exemple ya vita oyebi ke Tubilando azalaki muzombo. Ah ouais, bato balabio Kilasu pe azalaki muzombo te. Kilasu azalaki mukongo nde akendeki koluka vi na ye na Angola. Tango ikozonga na Congo ekobela ekokufa, mais azalaki angolais te, azalaki congolais. Bandeko na lobili likambo oyo ya nzola ntima po bato bayebaki no asali makama minene na Congo, mais azalaki na ye angolais te, azalaki na ye congolais te, azalaki na ye angolais. Bambuta Machakado bazalaki ba San Salvador bangolais. Alors ndeko na ngai, soki likambo wana etali yo te ezali likambo ya ebale, kokota te na kati, parce que ebale ekolia yo. Oyo na lobby na lakisi bino de video na lobby ebale na kati, kokota te ekolia yo. Ekolo na yo kobomba yango te okosela liboma. Na lobby zala na zoba na libota kozala na kata te. Soza na kata akozala inutile na société, boma ye bobwaka ye. Mais zoba bakoki ko changer peut-être côté ya ye aye kola. Eza lokola moyibi pe akoyeli ko tika koyiba soki boteyi bosali ba effort. Makambo mibale oyo na teyi lelo, j'espère que bokozonga te bofinga ngai na pesi kaka toli na oyo azana matoi ya koyoka pe ya comprendre. Bato mosusu bazana bango inutile na société parce que bazali ba kata. Mutu nakakana kata kena mfunuko lomvonda loloza kakala kwa ni furu dia kako kaka soka zali zoba nde boko ko garder. Mais conclusion ezali abino bofinga ngate parce que bino bozaka bozaka ba vidéo mona bo bimi bofingi ngai soko bofingi ngai na ko répondre yo be oteyo na obeta yo na ko yape na ndako na yo obetanga. Mais na osina ngaka ni ba caméra za la wana etala ndenge yo ko betanga soko beti ngate ikumbu sala diao otuma sala kembote keno. Ciao ciao.